Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki okangami. DHL, salamu mbongo na yo à 200%. DHL, otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, turoyo, enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur la DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous à un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Au ton d'ici, prix est garanti 3 à 5 jours, et comme sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et mon année. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551
30 38. Meshulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Merci de nous renouveler votre confiance à travers votre télé, la télé républicaine sur le canal 104, c'est dire à Télé 7. Aujourd'hui, on est venu voir un monument de la musique congolaise. Il s'agit bien du grand-père Benz Boziana, qui nous disons bonjour grand-père. Bonjour. Alors, grand-père, tout est surprendre dans la répétition. D'abord, bonne santé. Non, ça va, santé, ça va. Alors, grand-père, d'abord, ça fera maintenant combien de temps que vous avez œuvré tant qu'artiste professionnel? Parce que vous avez fêté dernièrement année Bello et Antichoc et Sal. Ma carrière, on a 50 ans. Voilà. On a un comité, mais karaté. Grand-père, dans Antichoc, on a encadré la génération Belé et pour ce contenu qu'on a encadré. D'abord, motivation, il y a Moussa, on a encadré toujours les jeunes au Bagoya, les Aranines. Bon, les hommes Moussa Tolingi, les hommes Moussa Tolingi, tout appelle Moussa Moussouté, Moussa la musique, donc c'est carrément les jeunes Bazoya. Vous obligez toujours, il y a pour encadrer, il y a travailler pour un jour, bon, vous relève, tu vois. Voilà, mais sinon, l'homme ça tout Mais grand-père, Youssali Banzembe Belé à succès, où il bouge à monde, où il bouge à battre Belé. D'abord, vous aurez peu de temps, il y a aussi Banzembe moto, il y a inspiration dans le monde commis et puis aussi. Kokoma kosomba tosomba donc nous surtout les normal ngana mona bato bayo kara soni babo que o somi nzembo o ka soni non tout est normal o soma nzembo ko pe kokoma nous surtout ngapona ngeza la normal les normal ah tayo moko yo kan si artiste ni nango banda ya banda ti lelo akomaka bamsusu bazali baparolier baza ye akomaka kaka yo ozosombi osali yana problème. Mais grand-père, la musique n'est sa lecture, la musique a évolué, la bêta à l'époque, la évolution de la musique est massuko. Aujourd'hui, on a moins de différence parce qu'il n'y a jamais de insanité dans la musique. Non, au moins, il y a une insanité, et comme on normal. Et comme on normal, mikolo pe mingi bakoma osepela bango masolo wana ba insanité wana ngakuna mona aptina kuti bat balobara non ba mikolo ngamona système ba fête na moni bazoko binaka ba mikolo bazobina donc miloko wana kutu ngapona ngana kipara ngate musique ezakaka ndenge ozokanisa ndenge yo lingeli na kanisi ya mwana kaka ndezo salema ezala ngona problème te po batu ba public ba comment osepela na bango na ngomba ya salité wanini ba sepela na bango kutu komo kutu donc il faut kutu osala kaka ba salité wana po ba chayoka soko zano normal ba chayoka te ezandenga mboka ndenge zotambola mbolola nzembo embaka na tongo bola mukaka na pongi inspiration ya randene à l'époque. Wana aujourd'hui sanga pena trop sima bakiza difficile pour répondre parce que banzembo kala depuis 88 les mois passent pour banzembo marqué batuti lelo soko zo beta mabato ça banzembo zo marqué ti lelo bat ba sepela nango bon du couré ça non kaka nzembo kaka toyembelaki ba mista toyembelaki bato ndenge oka ndenge zalaka bayembeli mutu boy bayembeli bon ezala ngo na signification moko na kati te na okoko ezaka nzembo toyembelaki kaka toyembelaki mutu l'album a toute une histoire au décider au répondre banzembo mosusu akala mwandambo et puis au banzembo masika d'abord pourquoi au décider ça ba fan ba senga ki to yo moko lobaki o sa moi remix wana. Non, ils ont batu basengaki.
mais naye koremarke après avoir kosala yango bato mingi bayokaka na bango kaka ya kala o wana baremix wana bon bakipaka na bango yango te yango nalobaki ke na kosala susu baremix te donc remix eloba ezala cas de cas moko boye wana nde nakosala mais nasala su banzembo wana na reprendre yango nao jamais omonaki ona fali pupa na studio grand-père bosala nini na fali bon toyaki na fali le king toyaki na tozokosola entre yaya na leki na ye tozosolola na cadre ya boulot na cadre ya musique tozala mwa projet mais eza na likambo moko te ya kopiblie yango na bato kopiblie yango te mais tozala na mwa projet na baréseaux sociaux bato bayoki kaka sango wana bato ebele basepeli bon c'est ça eloko nyonso oyo ya bien ya bato basepelaka oyo ya mabe bato bakritikaka mais omoni so bato basepeli sa ke eza bien. Grand-père, dans le temps, on a un t-shirt à cause de la musique à le porte bazaki ensemble à petit concert. Mais apparemment le lot ambiance wana kala tout le monde a sauté. Yo betena ba jeune frère na yo ba jibe ba oui ba qui ensemble na niveau à Paris. Mais pourquoi causons que cette ambiance on a entre nous posons que ça fait bolingo la musique na biso. Pourquoi ça m'a sauté? Non, il faut comprendre, Moni après combien d'années? Za makambo kala lelo ekoko salema na ba circonstance mususu de ba bengisi bino na fête moko boye ke BCBG robeta anti-shock robeta moni bokutana tokutanaki pe tokutanaki na Goma tokutanaki groupe belé ba BCBG ba maison mère ba zekwa tokutanaki ba groupe belé donc eza nango eza loko moko occasionnellement soki bon ba producteur pe baza penate bo producteur akobengisa ba deux groupes boye le bat la miso feti tamuso na ba feti mais sinon bolingo eza nango kaka bolingo eza nango bon musique yango pe ndenge pe kaka na ndenge ekomeli lelo na ndenge ekomeli ekomi bakeba na ndenge ba droit d'auteur ezosimba te to ba producteur nde bakei musique ekiti ezaka pasi bakamio surtout ezaka pasi ba producteur baza te ba droit d'auteur eza te donc eza nango makambo moko géré Sokoda eza artiste quoi bino présent Verkis. Eza une question te que artiste quoi biso non eza la question il y a mutunyo surtout azoluka kaka abenda mweloko c'est ça le problème pourquoi malade wana ezali que mutunyo surtout il faut abenda kaka eloko ata soki bachinga tango na koma wana koluka kaka na benda mweloko alors malade wana eza pasi posila ngaye eza pasi. Vous arrêtez la ministre de la Culture parce qu'il y a un monument. Vous arrêtez que l'obé arrêté pour comme ça un monument, un monument à la musique congolaise. Est-ce que vous approchez arrêter pour nous proposer bah bleu au à Sika parce que bien vous tamboli un peu partout. La démarche wana zalonga ba démarche moko pour ngai zalonga ba démarche moko zalonga tinate. Il y a des démarches qui sont en train de belé za mabe na domaine na biso makambo belé za mabe mona ta ministre mon côté oya wugo ya lelo po asilisa likambo wana nazomona ngate est-ce que bakipaka ngo kutu ba ministre tout ba yaka na bakipaka ngo makambo wana te ba bataila masolo mususu mais basolo wana yaka masolo passe bataila ngo te. Est-ce que pendant tout ce temps c'est la musique est-ce que musique est foutue musique où sali plus de 50 ans à carrière. Est-ce qu'elle est là? 50 ans, toujours comme à 50 ans. Comme à 50 ans. Naza a regretté. Naza a regretté. Oh, nous surtout dans l'ingaki na sala
sala. Donc regret ça la montée, non c'est plaindre répéter parce que dans le salon on a lingaki ata lelo producteur bazate mais nazo se plaindre été na lobby kaka ke le producteur bazate le droit d'auteur zate donc voilà. Mais grand-père, pourquoi pas qu'on soit aidé tout le monde a jeune frère tout monde a place mort chaque samedi babetaka. Il y a une idée en élioté qui est place mort pour baby qui grand-père a produit à place ou au tambola ça mobimba ba système wana ba chaque wana ezala na ngosuté. Na habité ce groupe ni nango na habité ce groupe ni nango e betaka chaque samedi ba groupe na chaque samedi ezala raté comment occasionnellement nit pe biso to betaka occasionnellement to tawo beta la semaine passée to betaki na village Temba lobby pe to betaki na na Matete pas vice-gouverneur de Rombungu, donc voilà. Et comment on a occasionnellement bah chaque wana ils ont rapporté le et comment ma passe donc il faut et nous comment faut préparer net dimanche peut to zala et pas to beta la Matete et pas na Rombungu na Bataclan na Mutoto donc vous avez comment on a système. Père, tout le monde le Moussous Bazala qui a avant, Bakenda, mais tout le monde bazongi la moni exemple à Poli, la moni Kofi Ali Baba et tout. Vous avez pas cité que les jeunes ont encadré, et puis bazongi et ça on est. Non, mais ça on normal. Bon, on a mon repère tout. La pena zaki pena zaiko na longwe zaiko na ke sifi lo kole na ke pesu yoka lo kole langa star donc eza lango makama musique etambola ka nengwana eza pena problème te que so bozaki na mutu wana ke c'est que beaucoup minemi non jamais toi akei parce que tam susu ana ba raison na e mais tant akei tant amoni que bon aya na ye parce que ça akendeki parce que tam soaki na ba raison moko boy c'est pas ça qui était mais akoyi ya na ye on est toujours ensemble de la famille donc musique est tambola na moka bongo vous avez rancune te hein o cha rancune o cha rancune o pona nini rancune ya stina nini rancune zate so na musique soko chi ba rancune bomi musala donc il faut que ça la humble voilà. Grand-père, et nous l'ingaraté na vie parce que les musiciens presque tout respectent kayo même population te belé respecter l'attitude na yo mais grand-père na comportement la caractère ne ba colisio et nous l'ingaraté so moto sala obi on va approcher sauter. Oh bon ngala za ba genre ba randoté déjà na randoté donc mutako saninga mabe oui na cause appelé monsieur moi temps mon repé boé normal mutu nyonso moi temps mon boé dans ce coopérateur mais suka un jour to coopérer na soka mais les ali ko bosana te zomona to coopérer na so mais na yebi ke mutu jagine na likambo boé donc il faut nazala prudent zoma do biloko wana mais nazala pena mutu ba randoté rancune wana no meilleur souvenir de la carrière musicale là pendant tout ce temps ça est dans le monde musical meilleur souvenir nous avons gardé na musa moneno yo sali la musique a na mboka na biso souvenir les belé à bien souvenir les belé à bien sens que bon
parce que c'est belé bien na tamboli na mouvement mouvement tout ça les voyage belé na tamboli bamboka belé bamboka penda belé na tamboli disque d'or no tiko lozoate ba disque d'or wana penda ezala penda la congolais ni na sa disque d'or na kisasa on a ba salika ba nzembo etekama mais disque d'or te voilà ce qu'on a vu na disque d'or na kosi bon donc mais na sali banzembo etekama tu vois tekama penza sala pe que na tambola partout tamboli partout na tamboli belé mon père bato belé à mon album qui toque banzembo bien ba clip à qualité mais promotion aux orateurs en promotion te mon album ebimi grand-père akena mikili pourquoi il faut ça là bon non jamais dans cet album na kemikili te na rosa animate la promotion et ça les marins mais obi toza na combien de télévision la télévision c'est belé alors la promotion yomoko il faut s'en charger au misambongo pour ça la promotion attaque tout ça en bon au katana donc cela veut dire ba producteur même biso banzembo o to salaka kala ezalaka na sebina na salika nzembo mais producteur mta sala ba distribution ba promotion ba nini mais lelo et comme yomoko au produit yomoko au sala promotion donc ça pour passer et comme il passe mais ngol bateke yo sola sali nzembo ale ngala ke poto ta una no poto sana poto do keneke oui parce que bon famille nous avons makambo ebele ba soins ba santé makambo ebele mais musique nous ça na biso za avant donc voilà raison ya ngwana ka tam susu mais raison ya ngwana na koloba maintenant pour la voix grand-père parce que jeune est belé au monde a succès et puis bamso ba pesa na masanga yo ça rendre pour garder voix na yo parce que voix na yo ezaka depuis banda ezaka intact pour ça rendre pour garder voix na voix ezala ngo ya ko voix normalement ngapona ngai voix ezali ya ko botama tu vois au botami na voix na yo et puis kozala eloko nyonso tout faut muke na pas trop excès so me la rappelle me mandambu fimaka mingite biloko nyonso tout faut zalonka muke akanisi faut pe olala pe mingi donc va repos et ça la que voix ezala toujours bien bando linga pe grand-père mingi na banzi moment ka folklore bato belé ba surtout kelango lelo mais yo déjà à l'époque on a banzimbo belé na kilobo et non ça peut pas tout bien est-ce qu'il y a toute une histoire banzimbo baja wana pezali oui bacha ya mnokamboka ezali to reprenaki chanson ya vie momene ezali bacha kilobo ezanango et puis to salaki pe susu bacha ya kilobo to salaki ezali eza déjà na ba plateforme nyonso déjà la plateforme nyonso eza voilà donc bato bawi ko télécharger ko na Elis bako télécharger banzembo toute une histoire voilà donc nzembo kilobeza non. Mais quand est-ce qu'on peut ça ba musicien chance non peut ça ba DS to bi ko to peut ça faila nzembo kitoko asala ki bi ba musicien mususu quand est-ce qu'on ça la album rien que pour nos musiciens non bimi ça ba Fifi Mon Fodé à l'époque ba Kofi Ali Baba à l'époque est-ce que idée wana zarara bien sûr tout travailler ensemble ba producteur bazate donc mais to bundaka malem na ndenge na biso mo muke akanisi to sala tout bana mai bazwa moyen au chape banzembo et tout ça mais sinon producteur azate parce que moi ma chinzembo na et après il faut à toucher moi droit mais c'est que droit ou ta wapi makambo ça quand même moins compliqué mais
ngai eza regret eza mingi mpona bapeti ndenge totravaille moni baza affilié te sokoda mpe awa eloko te biso mwa chance parce que toza affilié na SACEM mais bango awa baza affilié te donc ata soki asali nzembo lelo akotikala kozwa badroit d'auteur te rien eloko moko te donc bien kosala les quattro à l'époque bino tune bosanganaki wana les quattro esuka wapi bobombango les quattro ezalaki na producteur oyo asalaki idée wana JPS production JPS akufa maison mpe donc moyen ya continuer sur na projet yango ya soutien voilà et puis na bamisa mpe bapawemba mpe asonama aza te ye nde moto azali kosangisa biso donc mawa trop eta bapawemba makasi c'est normal a collègue aza moto tobandi na ye bamiziki po pene banzela moko tokoli mwa moke mpe ensemble atiki bino fo kaka toregrete grand-père forme parce que yo bobeta yango deux fois lelo bamission ebele baolobelaka mpe makambo yango mais yo betaka kala olobaka te forme na musique mpo na yo eza na place nini forme eyembaka te forme eyembaka te donc forme eza kaka kocomplete ozalaka propre mais ozalaka mpona nga nango baforme ezali kaka ke ezocomplete ozala kaka propre tu vois mais ningo bateke soki olati forme mbala moko komo oyemba danger te non forme ezokaka kocomplete la musique en dehors ya musique distraction no ezalaka nini en dehors ya musique en dehors ya musique nga naza foot nalandaka foot trop en dehors ya musique ezalaka bale et tout ça en dehors ya musique olingolia mingi nini nazalaka na choix te oyo kaka nakutani nango na odame na nga pondu na le madesu na le makayabu na le donc mais nalingaka mpena misuni te bambisi ya kokauka bambisi ya mai projet d'avenir na grand-père Benz parce que toute une histoire ici bimi projet ezali kaka ke tozo kosenga kaka ke bamakambo ya mouvement ezonga projet nango eza ke esenga il faut tosala déplacement bamakambo efungwana tosala déplacement ndenge tozali kala et puis tosala maison moko ya production ezalaka na idée mais nanu mpenza maison moko ya production mais mokoni okobeta na bolobo kobeta na bolobo en tout cas il faut kaka bakonzi ya lobo donc ezala batende banunu ntango baomonaka il faut tokende ose parce que nga bandi miziki nao nabeti na bolobo te nabeti mpe na yumbi te donc toza na bafan ebele oui bon c'est normal eza mboka na nga mais il faut quand même mutu moko azala oyo akosala baorganisation wana mpona konobeta kuna notika
Gentini Ngobila, gouverneur, Big Master Nsuka, Etibako, Batouana Nyusotu à Baronka Kande Moutou, Barosala moi quelque chose pour tout même un mouvement na Bolobo ou na Yumbi. Bon, on a vu qu'il y a 87 anti-choc, Sangai mais Betaki na Yumbi. 87 Sangai anti-choc et Betaki na Yumbi. Bon, pourquoi pas? Soit l'organisation est au Beta. Qui se fait à Ranandou les compères? Nous avons bon, ozana mututé oyebisa yo ke yo ye asala akisi ozana mututé otikala kozata mutu moto ondima présence no asala akisi Redian Dimara devant cardinal anima yo mission muso bana akisi bakalabani na ba muso bon za nene bat bazolo ba mais qui se beta en musique te ba skronde ba tondi ko tona mboko tosola ni makambo wana osimba mutu baeskronde batoni baolio ne mbongo aolio ne mbongo alele mbongo na yo skitok yozo nyokwama yalele yo la donc nakamaki wana nayebi te ma grand papa na sukisa pour sukisa nayo avant que tous appelé ba mission d'ambo pesi bango chance ya Robima ba fan na Hollande on a 4 coins au monde à travers Congo pour mon à Dallas la télé 7 puis ba Hollande yo nous rassurer bango pour l'album toute une histoire au déjà lancé ba clip bon na c'est bon que toute histoire volume 2 est déjà na ba plateforme nyo surtout déjà ba ko télécharger en haut na YouTube na ba beta na Elis. Alors ça déjà sur le marché. Alors remerciement kaka na bateau nous surtout soutenir biso et puis bientôt on a bientôt j'ai un single où il y a chanteuse Nabiso Faila mais aussi à moi la chanson naie c'est chance c'est normal on est moutopé dans le mouvement travailler bien à mériter à ça la moins le qu'on a bien sûr la difficulté mais choisir comme ça la autolingi remerciement na ngai na nguma lokito na ba Céline Piana les bombardiers Rama Miezi na Rennes monsieur le maire Maître John Moïse Yaboussele gouverneur Gentini Ngobila vice-gouverneur Nerombu Fuma Bangamoyo Mireille la japonaise Maman Bajimel Basé Belé Rosani Blanc ah Blandine Osako blanc Bambo Théâtre et na baoyo natangi bakombote vraiment en tout cas boza toujours na ta motema. Dernière question Yelinga Siko, est-ce que DS Jolie Dieta beaucoup t'en as rappelé? Non apparemment Jolie Dieta en tout cas ça fait bamboula belé DS peu pareil. Tout le monde a raté, ça fait moi 20 ans
même plus na habité depuis NetDS depuis Ataba na habité mais en tout cas bambou les belé joli d'être appareil bateau tout le monde en arabe au bazan à Paris tout le monde en arabe de temps en temps mais quand même une fois na Mboula tout le monde en arabe. Un mot pour l'émission. Hein? Un mot pour l'émission. Ah, vraiment, en tout cas, TV Promo, non? Télé 7, Congo Promo. Et ça, c'est un makasi pour nous. Vous déplacer. Déjà, vous déplacer, vous faites trop causer là. La patience, on a vraiment, en tout cas, nous allons continuer à faire. Vous allez toujours dans l'esprit. Parce que tout le monde a ramené, tout le monde a patience et à rater. Mais vraiment, en tout cas, Télé 7, Congo Promo, coup de chapeau. Merci beaucoup. Merci. Grand-père à permettre, je pense que tous ont vu un musicien, Faïla. Bonsoir. Bonsoir, Homos la noblesse. Jusqu'au premier la grand-père au long marathon, vanana au calme. Na longa poani na osala musala na ngai naza à l'aise donc yango naza kaka. Olingi place musu bayate apparemment à moi sur mon. Non bazali bayende te. Grand-père a payé aux chances au sala single et aux anandeni. Ouais, single wana batiba bombaka bambongo parce que nasali ba métissage ba style belé donc ba koyoka ngoka ndenge e obimakala mingi tende ba comprendre. C'est le son extrême OK avant go. No batu bakuma koyeba ba extrait ya biloko batu OK oyembe ngo boye orchestre mususu et jusqu'à moi parti on est bimisi ngo déjà en avance donc ya on a linga vraiment ko sala ngote. So condensé ya moi biloko ya kala o ba kurutu na ba leka ba sala et ça a plaisir surtout na Raf Ngindu na Dallas les États-Unis Hollande biso. Na bosani oyo pe bosananga lokola na efase darse oyo pe fasenga lokola darseliko na loti ndoto yoka okende na yango na maloba ya suka na kolela bolingo bungi na mbonge elimwe na mayo echali nango na Kongo ya sika ebungi na mangengelinge ebanda boninga na melela yo mbondo nayebi obotama na yo bilingalinga bapasi na monela yo na nzela ya braza mawato moninga wapi nzoto darse mon amour. Oui, partout on est salé bien là. Angèle jus de Moaka depuis Suisse et ça allait très bien. Alors, single no et maladat nin. Ouais, tous en a préparation, on a qui calé date mais année au kaka tito comme la souka et vous allez déjà sur le marché. Les en a pas featuring à Liban na toi magana grand-père. Non, on a raisonné dans makamba featuring pour le moment on ça na ngamoko et puis le reste on y va après. Merci beaucoup. Ouais. Tout beau ça été directeur Bido Senga. Hein, ça veut dire qu'il travaillera bien. Alors, tout coup tu peux Polystar hein. Polystar. Bonsoir. Bonsoir. Boni. Calme, gars. On est grand-père. Mais la vie dans la vie dans la vie. Parlez, vous avez parlé. Eh bah, tout bandara. Ça va. Faut bah oui, bah t'es ban à l'élo, hein. Mais bah tout bah ça vraiment balenda va dire que makambo utaka. Makambo utaka. Vous décidez, oui, gars, pour un moment, tout y libéla ou vanilla ratamo. Ezalinda ku. Korende ayawa. Aza pas venaye mais aza pena makamunaye aza mwa pembeni azosala ndenge musique ya mikili zalaka nde makambo ekomi naza libre na makambo na ngai pe nakosala album na ngai hier naza makambo na ngai mais pas peur azali wana tili fobo tozapeka na vie nyonso osala toza na ye. Nous nous jouons dans l'équipe maison mère au travail dans le beso le expérience nous jouons dans ndenge ba plus pour l'équipe. Vraiment expérience c'est makasi na moni belé na musique ya danger na makasi na ya mabe na ya malamu parce que pour na sikoyo et pesanga maele na makasi
yango faut travailler na moto wazaka bon waza na motema malamu wayebi kopesa liberté na bato le grand-père apesa liberté Kinchantina akokende asala album na ye aza mpe na makambo na ye akozwa mpe groupe na ye mpe avoyage nango mais côté père azali nazo respecter makambo na ye mpe ezali nde tokumbela ndenge ezalaka na bapoto yango na yango bomoni nga wabokamwa te eza palin na utao bokamwa te mpe liboso makambo soki kolibimawa eza makambo susu makambo na kobeta awa eza so makambo susu tozela toyoka en live. Merci beaucoup. soka Alors tout le monde peut Kofi Ali Baba, parce que le monde est beaucoup c'est vous élatez moto azate bongo Kofi Ali Baba. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, si on peut tout le monde là un mouvement. Ouais, nazala toujours na kati ya mouvement. Ouais de. Te na longa te. Le moko yo on a vu ba voir na bino les soutien. Akwena wine. No akwena wine ye makululu baferema. No akwena wine ye oya ye. No menantole angolongo oya ye. O menantole angolongo adida kese. Meda pablinto ari papa kitata oya ye. O menantole amo Soweto kuna bumbu Soweto oya ye o menantole amo dido mwana mwasi yo ayaki pobu mayaye oya ye o menantole amo dido mwana mwasi yo moske mwani ayaki pobu mayaye oya ye o menantole. Un mot na ba fan no balinga ka yo puis balinga sepela no bisa bangoni. Ouais toza toujours na kati ya boulot na kati ya anti-choc musala ezo salama kitoko tozosenga na bino boya chaque mercredi toza epai ya toza na matete na quartier Mutoto epai ya Nerombungu vice-gouverneur chaque jeudi toza na bino na Popo Kabaka na Kasavubu epai na les prophètes epai ya na les prophètes entre avenue Kasavubu na Éthiopie toza na bino wana chaque jeudi boya ka de temps en temps boko sepela. Ouais. Merci beaucoup. Donc on est arrivé à la fin. Merci beaucoup la grand-père Benz Boziana. Moi je pense que orchestre anti-choc, il faut soutenir Rango. Merci beaucoup la directeur Bido Singh. Parce que ça est très bien. Merci beaucoup la directeur. Merci Nabana Poto Touboza tellement ébélé. Olivier Modikana Amien. Grand-père Yobo Senga Tolukie. Merci beaucoup la Angèle Jou de moi dans la Suisse. Congo Promo. Raf Ngin de la Congo Promo. Si tes amis Baleteara Moko Congo Promo. TV Zappé Moko Télé 7. Tout prochainement. Toujours comme la musique à grand-père Benz Boziana. La cadre et ambiance, il y a toute une histoire. Merci beaucoup à André Ncheka, l'homme technique. À suivre. Merci. Thank you.
auti likolo akiti awa na se. Bolingo ya nzambe alati nzoto lokola se moto. Bolingo ya nzambe amatine kulusu afuti nyongo nanga. Yango dans ma vie, je ne compte pas plus pour la victoire, mais je suis victorieux. Il y a 2000 ans à la croix, Christ s'écria, tout est accompli. De l'obo komona, entre bomo ipeku, fanani ako gagné. Nazokunda te pona longa, kasi elongeza kati nanga. Bolingo nzambe oya lola, yango nde makasi nanga. Nazokunda te pona longa, kasi elongeza kati nanga. Bolingo nzambe oya lola, yango nde makasi nanga. Longola Yesu omonanga ndenge nakobeba. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba. Longola Yesu omonanga ndenge nakobeba. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba. Kaka na jebe ce pays ici c'est la Tatia. Ce pays c'est Tabaka. Louis. Ah, ils en ont eu. Mengaït. Ah, oh, ils ont eu GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1, na makambo ya kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Ntango na yoka kiri soyule GPS. Mbala moko. Na Kisasa, adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas du place tozali. Facile. Na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga ndinga. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Bongo te Willie, bongo te tokaye. Ma jolie na lelie. Ah Willie etoka na sengi pardon kosala bongo te. Bana Congo bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner bosomba décodeur wana mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. Sepela TV na bandeli Sepela TV décodeur à Sepela TV, ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bozota. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à Sepela TV.